Yaya na lobaka yango chaque fois awa to salaka attention na makambu ya famille. Papa na yo akoki kokoma ndoki na yo, mama na yo lokola ndeko na yo ko sala ndoki na yo, ba cousin cousine ya salaka attention na vie ko pesa yo pasi ko kamwa te pote lobaka yango déjà. Yaya papa asali complot na mobali ya mwana mwasi na Montpellier kombo Fifi. Ba boma mwana mwasi wana tolimo mwana mwasi ye ba somba lopangu ba tonga na Montpellier ba tonga quelque part ba tonga je crois na Montpellier to na Toulouse. Alors mobala comme ko sala kola e komi ye alors complicité ya papa Bokilo ba boma mwana na ye moko ndenge jeune fille to mama oyo Fifi abimakate. Moi, quand tu poison, ezalité. Poison et outil na Kinshasa, bandeko, et comme tu na France, et les qui na Montpellier, et qui na Toulouse. Mobali a empoisonné moi, snae. A empoisonné qui m'a les belé, et belé, basunga kaime, et comme ça la kendeko wana, a viva karaba intestin ndambu ya yeko lelisayo, passe ya kosakarate, makam autre comme na mukili, yeko lelisayo, ngala koloba mingi te bandeko. Hein? Bon, ceux qui vont quitter témoignage, oyo, et qu'on pèse à eux, tout qu'on soit, qu'on s'acarate, il y a pas si, ma cam autre comme moi, mon kill, au témoignage, oyo, de confifier, qu'on pèse et qu'on les lisse à eux. Pas si, hein? Taïe mutakenda aso poison na mopele aya nango a tanga ye nango awa abengisi mobali na ngai basali plan na bango il faut to bomaye ye tata alobi na mobali ke mobali akozwa ndaku oyo totongi awa po mwana nanga oyo suka azalaki na oyo 850 grammes azalaki ka na ba 8 mois tant ba poisonné ngai ba 1 an et demi je crois tant ba poisonné ngai ayibisi mobali ke comme ye mutazali chef de famille ye mutadestaka na famille makambu nyonso to oyo ya koloba yango na mobali akosala mobali pezoba andimaki poison wana. Je te précise que na kenda na banda kwa batu te musala nanga bana nanga ndaku na ngai mobali mutu azwaka poison wana tanga bakutani na tata azaka kotila ngango na biloko malembe mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba
kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa ka programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala ya soko ebingai merci soko ebingai te komona ngai fiston pelende tata ya Sedek ndenga ba chaque fois ya soko okoti eloko ya liboso soko zali abonné c'est bon soko zali abonné te au s'abonner et puis au fini cloche à notification kozanga kate pour la partager na ba plateforme nyonso tout Instagram, TikTok, Facebook partager li solo oyo peut-être esungi yote et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala tika tout ça un clin d'œil to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo ya programme oyo Michael Josh oyo na senga kabongo soki okoti eloko ya liboso ya ke na site ya Michael Josh pona eloko moko to somba biloko en ligne ya bakoya kotika otina porte na kuna yo surtout ba super wax hollandais original na 95 € ya pamba 95 € okola super wax hollandais original si ya kitoko te benga Michael Josh et puis le subo sala raté soko ko kende Kinshasa ko la bongo na Genesis Hotel na kandaka na numéro 8 bango de ba partenaire na biso merci na fidélité o ba ko pesa biso ya tokolo ba mingi te likam o ko pesa o pasi tala combat que complicité salami mama papa o ya bota mama fifi na mobile na ye ba bo mama fifi ba katel bomu ya o ko mona ba photo défilé awa e ko pesa yo pasi ba commissaire poso lokola ko yaya to ko défilé ngo ba image sensible to ko tia ngo ate kasi bokotala ngo na groupe na biso ya Gold member of Radio Lokole na groupe ya Radio Lokole ya Gold membre donné au kotala ba image musu ya somo kuna bande ko pasi ya ko sakrate o ezali suite ya témoignage ya lisolo o to besa ki olobi na pokwa yaya landa mama fifi e ko lelisa yo landa entre temps to partager suivez. Bon papa fiston likambo ya serena nanga toyeba kandenge nini parce que nga déjà naza mwana moko na koli naza nanga mutu ya ba milliers. C'est vrai que toyaka poto bana mike na âge à 14 ans na yaka poto ti na 99 wana ndenge mobali oyo na botine bana mine ndenge aka ko balanga na maboka tata nanga na maboka mama na ngai tolongwe Carcassonne toyeti ameminga ti na Toulouse to fanda. Or que na Toulouse mobali azalaka na kisalite na ye azalaka ko sala ngai na ye bakate. Mais nazalaka kaka une femme sage ndenge balbaka une femme sage bâtit sa maison. Vu que na yeba ki via ba camarade te ezalaki kaka ndaku nanga mobali nanga nande nazako sasa misa nanga nazongi. Mais mutu nyonso to azalaki koya na ndaku nanga ezalaki nango kozala relation nanga ite. Ezalaki kozala relation ya mobali amemi na kati ya ndaku a présenter tout ça na yambi bango ndenge bayambaka mopaya nyonso. Quelques années après, tant que tu comme Photozonga 2012, Photozonga 2012 ou au début même, non 2012, vers août par là 2012. Na fanda kaka je mususu boye na mona moko ya 3 ans ayeko kotelanga na ndako. Poto tongaka na époque tongaka ava na France na 2010. To déménageaka. 2012 na mona moko ya mwasi ya muke ya noir ayeko kotelanga. Ponga époque wana na botaka kaka bana mibali na mibali. Julien, Florian, Christian. Donc via ba camarade na yeba ngote papa. Tant na yeboye mwana wana nazaki na cuisine. Tant na bimi na cuisine na ngai na mwana wana ya 3 ans kombo na ye Laure azalaki mwana ya Serena.
mbala moko aye ayambi ngai ngapi na yambi ye naza mama na yambi ye nabi oh papa Simon Kimbangu opesi ngai mwana mwasi oyo bacholaka ngaki naza incapable ya kobota mwasi opesi ngai mwana mwasi ya 3 ans atombele nga du ciel na tuni mwana wana où sont tes parents mwana wana azoloba te azotala nga kaka azoseka ngape nazosekisa ye mbala moko nazwi na simbie liboko natali liboso ya portail ezaki ya kokangama natali su liboso ya portail kota nsima ndako mutu te oke mobali na ngai na mama mwana wana bagaraki mopanzi ya ndako sanke ngai namona bango par rapport esika nazalaki nazwi mwana wana nafandisi ye na kiti nabandi kopesa ye ji tobandi kosolola tusa nabandi koyebisa ye nakozela ti mama na yo akoya me naboyi bambila bakokanga ngai baloba na ngai ke nasali élévation okoti awa ndenge nini puisque nazomona portail eza kokangama tima tombe du ciel ok ngas que fallait nazwa réflexe ya kotala mpanza ndako nazala kotala kaka na nsima na liboso ya portail nazomona tout eza normal tofandi wana nakomo tu na mwana wana nasalela opati olia ok bango bazoyoka makambo nyonso tu nazoloba na mwana wana nazwi ji ya bana na ngai bamemaka na goûter na ekole napesi ye na babiscuit na bachips natila na mesa bandi kolia mbala moko nazwi na memi ye na makolo na ngai nayebisi ye maintenant je te laisse pas partir puisque maintenant tu es venue ma femme ma fille oyo nzambe akitisi linga du ciel mais je ne sais pas d'où tu viens c'est quand même bizarre même soki papa Simon Kimbangu alingi kopesa nga mwana mwasi alingi quand même ko prévenir nga comment ça te fait kakitisi yo kaka du ciel maintenant tu es devenue ma copine mwana na azotala nga azoseka bi oui on est de copines maintenant ngabi oui on est de copines on va plus jamais se séparer tofandi muke boye namona Rombo tata bana nanga comme ni Rombo ayebani na Toulouse mutu nyoso tu ayebi bazokota na Serena bakufi na koseka ngaki ni bango bozoseka nini nefsi na Rombo wana Serena kutu nanu akoti te na Rombo tala nzambe apesi biso mwana oyo ya 3 ans atombe du ciel Rombo akufi na koseka bia fifi yo pena makamna yo kaka ya nzambe fifi yo makamna to kaka spirituel na bino atombe du ciel puisque nazomona parent na été d'abord côté ndenge nini mbala mako mama na aye na yambi pe na pesi mbote tout ça c'est là qu'a fandi na tuna c'est ta fille abi oui mwana nanga to yaki to gare to tinda kia kota liboso to moni na ndengo yambi tout ça tout koza mama oza mutema munene to fandi wana Rombo pasali ba présentation ok mobali nanga wana tanga sali ba présentation wana kaka pe naza na kozanga koyeba puisque makamne surtout na auto ko découvrir ngo na 2018 na ki ko découvrir vérité de 2012 à 18 après ok Rombo ninga yaki na Serena wana Rombo azaki kobima na Serena ngai na yebaka te oyelekaki entre bango mibale na yebi na ngai te azaki ko promettre Serena ke nga na kolongwa libala ye mtakwa ko remplacer nga na libala ngape na yebi na ngai te papa fiston na yambika kana yebika ka ke mobali amemeli nga mopana na ndaku na mwana il faut na yamba na bibango pe bien na salle pe bloka kolia tolepe rp kokipe akeko zonsa bango na Toulouse ngape na montage peza pembeni ya Montauban na tikali pe na ndaku na ngai na continue ko sala makamna nga na zaki pe na posa na sala tout ça mobali depuis akenda a découchaka ko toujours ngo azongela kanga susu na ndaku te tellement na mesana kala nga ko mona ba aventure na ye na zaka nga ko lebelo côté na zo mela kaka nyonso tout ça tango ko ni ko senga conseil pa ba parents ba ko que non libala les a passé tout ça ma chaîne na zaki kaka ko encaisser na fanda wana après quelques mois après na prendre que oh Serena azana zemi ezaki soki ena écoulé ngana mwana mwasi wana tozaka kokutana lisusu te tina ndenge nayaki kosala crise ya diabète ye mpe ayoki likolo na mosala ke fifi asali crise ya diabète akomi aveugle soki azosenga mobali na ye aya kotala nga par rapport ya nalingi na éclaircir bino eloko moko boye Serena oyo bakoloba Serena oyo akomi kobima na mobali ya fifi Serena azali mwasi ya ndeko oyo tobetaki liso na première partie ndeko oyo mama fifi apesaki par responsabilité oyo banaye kolala na église wana oyo batindaki $4500 asomba jeep akitoka lakisa kitaka ye ayina jeep akimbamba lekufa bakita kokata na wana donc Serena nde mutachaki bango en contact mama fifi ande koyeba te Serena yaka kuna ye nzoka bimaka na mobali na ye atala ba danger donc Serena asana poto mobali na galera la kisasa atindaka ye mbongo na mawala tangu mama fifi bagite Serena yebisi no est-ce que soki ba famille na yo bazo kolinga te to bazo kolia mbongo na sana mutu moko na yebi
soki pe mobali na ngai soki pe nani kuna pesa ye ba responsabilité akosunga yo yango wana partir na mama Fifi aye kozwa ndeko ya Kinshasa ola l'église oya sali ba aventure au bout de la première partie wana. Est-ce que vous comprenez? Parce que baba Serena yeba tala poto yaya Serena de yowana moi si ya ndeko sali mama Fifi ba aventure na Kisasa mais koto paye be donc mobile na sali ma Fifi aventure Kisasa a comme si moi na ya butu ye koto na moi a juste ko mobile ya mama Fifi yoka le kambo so moi bandeko ya Toulouse bokota kota bandeko ya Toulouse ya partager bandeko ya Toulouse tozonge mno le susu ya Toulouse ya makambo Toulouse Montpellier bokota Toulouse Montpellier France bokota bolanda kai ndenge na yambaka ye mobali azaki kopesa ye ba raison ya kidikidi mais na makasi na ye kaka na bolamu kaka ndenge na yambelaka ye abundana ka tout ça pour ayebaka déjà ndako abundani aye wana yaya ba ebisinga ke osalaki crise ozaki komona te na bino ezaki na kaka aveugle il y a 3 semaines mais na trouvé déjà vie mais eleki nango tout ça nazomona na ngai bien tout ça yaya sala attention tout ça na yambaka ye kaka à partir wana mwana moswana asalaka nyonso tout pour to sympathiser mais kaka nga kaka ndeka pe na mesa na nga kozala solitaire jour mosusu na fanda kaka boye na mona ye aye te nazaka malade tant nazali dona sikoyo tokomi 2015 wana mobali apoisonné ngai tant mobali apoisonné ngai wana na ke hôpital bana batikalaki na ye oyo wana ya suka 2000 oyo ya suka mwasi nabotaka wana abandaka kopoisonné nga malembe ezalaka kosala nango baefete soki nakei na hôpital basoigner tout ça yo moko oyebi awa bazali na baseke na bango professionnel si tu poses pas des questions bakoloba na yo mpe eloko te toye kokoma 2015 tellement mobali buzoba elekaka papa fiston nakokaka lisusu te nazwaka mobali nafandisi ye nalobi papa ngana yo namoni bolingo eza lisusu te bolingo ezalaka na double sens namoni tellement ya mingi na ko déplacer na ndako na kwa kokuta be string ya basi be sperme na bambetu ya bana tina ba chamba na biso accoucher ba maquillage o nganya utilisaka te donc na ko supporter te tellement comme na niveau même que nazo ken ko sambela na banda kwa bat baza ko benganga na ken ko sambela nazo kutana na bambanda baza ko sifuka maliboso na nga baseka ngai pardon eza humiliation mwana mwasi wana ya antier aya ko fukama asenganga pardon liboso ya batu to salaka plus de 11 personnes next time ezalaka même situation moko gênant next te ko fukamela ngate na ibi buzoba ya mobali na ngai alala kana ye mutu nyeso to awa na Toulouse donc eza nango problème te mon amour ça bat en tout cas assez milliaki c'est la première fois na vie nanga nazala humilié pe moi na bossa batu ami kiti ça peut ami se millier en tant que moi si pe maman ya bana ni balé mon amour ça batu assez milliaka na bondeli wana même bat bazaki pembe na biso bazaka ko comprendre babi yo mbanda zo ko senga pardon oza ko zoye po télémisier oza ko bondela ya tika mobali mutazana ba bêtise wana tout ça na to mona mwasi ya boete na lobité omoni nzambe oyo to sambelaka achandisaka batu soki zaki fifi oyo na zalaka sanke na ye banzambe bena sali mwana mwasi o mabe mais ko yana ndaku na yo mama awa na papisi nzambe langa mutu atindinga tikanga na sala musala nange pina na jeûne de prière ça fait 3 jours na l'été tina ndenge to koma ki ba 23h nazali faible vomela zonga na ndaku na ngai papa fiston na kendaka ko bima na ndaku na ngai na minuit tangu na lingi na longa na ndaku na ngai wana tangu mona mwasi wana donc likambu ya serena na kozonga parce que ezali lié mwana mwasi wana alobi ndenge makambe komi boye na boyi nzambe afrape ngai parce que oza vraiment mosala nzambe ya makasi azwi carte bleue ya mobali atilinga likolo ya mesa nazwa na pesa mobali abimisi na bipi oyo ya koleka na autoroute oyo ezaki na voiture na nga na bika ke naza na bipi na voiture or que na kati ya voiture na ngai bipi ezalaki te nazalaki pe na mbongo te na siringa soki nasalaki erreur nazwaka carte bleue et nazwaka autoroute benenge naza na baproblème mpo na niveau ya kofuta nayebisi mwana mwasi wana nalobi mama yo na ye bozalaki libala oyo bozala kosala bino mibale ngai nayebi te lelo yo ozozwa carte bleue ya mobali ozokopesa epai na ngai na ndako na ngai naza kozanga koka soki na lobi nazalaka na ndako moko soki na lobi nazwa carte bleue na ye napesa eke komake
nalinga mutu nayibi carte bleue na ye naza kolukila ye baproblème et tout ça nakozwa yango te ndenge kaka apesaki yo ndenge kaka mpe kozongisela ye azwi bipi lisusu abimisi oyo bipi oyo jour na kompraniaka ye na ndako na bino akotaka na ndako akotaka na voiture moko ya bleu na telemi na fenêtre bisika nazalaki na bino voiture oyo alobi wi eza voiture oyo azwaka bipi apesaka nga nazongela nango na Toulouse nayebisi ye problème te bon nga sikoyo soko olobi nazwa biloko oyo dans ce cas là oza na numéro na ye non benga mobali na yo loba na ye kozopesa nga carte bleue oyo apesaki yo na bip oyo azwaki na kati ya telefone papa soki basi nyonso tu basalaka dio oyo tosalaka mpona kokwese tata ya bana na nga mbe basi mosusu na mokili oyo mbe bazolela te oyo nazoloba no histoire vrai papa na komba papa simoki mbangu histoire vrai mwasi wana bato kaka tozalaki 11 personnes tofandi biso nyonso tu andire spectacle mwasi abengi mobali na ye mobali pas vu bonjour chérie chérie oui oh atuni chérie aujourd'hui mobali mota répondre chérie nazui temps ya koleka te ce soir parce que nazui contre-temps wana atie au parler sini surtout tozoyoka mwasi pe a joué PSG mwasi siko a présenté nga en tant que sa tante. Oh, attends, ma tante Azali, awa, nazo passe au téléphone, bo solo la puisque, comme le cas qui était hier, ma tante a qui depuis hier, Azali, kozela yo, tout ça. Gapé nazo téléphone. Allô? Tati, s'avance comme mobile mutazolo bananga. Tati, nga moi nanda ko benga tati ya makangu na ye. Tati, je m'excuse, bonjour. J'ai pas eu le temps de passer voir ma femme aujourd'hui tout ça. Ngabi non, ngapi na jouer pe rôle ki tati te. Non, mon fils, c'est pas un problème et tout ça. Donc ezala ki dio moko et koki ko la plus parfaite que ndenge ezala ki papa fiston. Na solo li pe na mobile na suka na ngona lobi na ngabi papa wombo. Ozata na sonité oyebi même voix ya mwasi na yo ya ndako te ya mwasi otango ozolinga basi libanda ozoloba kokobengana ndako ezali ya yo mwasi wana azotelengana aza na esika kofanda te je te signale que la ndako wana ezali 50% yo 50% nga libanda nini oyo kotianga oyo mwasi oyo aya kokota mobali tanga yoki kaka bongo azu telefoni akata wana naza na bana na minute wana bana nanga bazaki kaka na Belle Fontaine kuna epai ya baparents nanga mwana nanga liboso na mwana nanga ya misato. Après tangu nazwi bana tozonga ki poto mwasi wana za kosenga ngana etokutana bana nanga yo moko ebika bana poto nde bazaka ba comportement na bango basiliki wana po makamiste za kuleka na français basiliki ngape nazwi pe biloko oyo apesaki nga bipi tout ça puisque c'est tout déjà na mobali na ye na komi pe na ndako po oyo siko ya mibale nde azaki na foot yango tata na azongaki noki ko récupérer pa ba mindele tout ça bazongaki na ndako apesi na biloko akolia tout ça oyo siko tango nazongi na ndako bana na voiture baza ko supplier nga maman j'espère que vous allez pas vous battre vous allez pas te chamailler tu vas pas t'énerver nga na psi bana na nga na bino je vous promets je vous fais la promesse buzoba tata na bino e bandi lelo te depuis kaka azo mukanda nga zoba na na pesa ye nana uzoba na ye na maîtrise akai mais na kolobelo côté na kosala pelo côté to kobunda te nilité et puis naza na vie nanga de prière tout ça et puis to koma ki ba 1h du matin papa fiston na nzale betanga na zonga ki tang na zibana na epsi mama nanga na mama so ça ne loka kolia pesanga comme ça na kene na ndako nanga na chauffer na liambala mako na kozasu na tanto nini te mama nabi mama parce que na tiko clôturer prière na ndako ba tout ça nzale betinga na kekuta na makambo o makamni nabi mama na ko expliquer aux gens mais pour l'instant na zonga mama nanga pesa kanga ide matemba papa fiston tant dans son ndako nanga wana zaki 1 heure de trajet de Toulouse ti na Montèche to zonga wana to komaka na ndako 1 heure pile bana nanga tant na ogake voiture maman promettre biso que beaucoup soit na te beaucoup bunda te na bitete je vous promets je suis fatiguée mes enfants nazaka na posa bozo douche après bokende na mbeto bolala alors que mono ya mibale alala kité amona kitata na ndenga zalaki wana azako lenga que ceux qui na komi scandale ke zananda ko tout ça OK par rapport ndenge asatandaki ke kezala ezalaki bongo te jour en gros pour nazape mutamatata papa fiston nazabe ma mutamatata pe ceux qui na silika kavoma papa fiston ata bazo pexanga na koyoka te donc peut-être que yango niza raison que comment ki ke papa simo kimbangu abanda ko bimela kanga na yebite papa après na koti na ndako wana
nazwi kaka carte bleue na ye na bipi na ye oyo mwasi na ye apesaki na pose likolo ya mesa. Donc na pose wana na leki na nga na cuisine na kalingi makemba kaka ndeka bongo nazoli yango sans rien. Il suffit kaka kanganga nzala. Tant na sisi kolia makembe lo kesaki bizarre mwana na nga mibale oyo atikaki na tata na ya ye. Asotu ok bandeko na ndeko balekaki na chambre wana bake koyebisa ndeko na bango oyo azalaki te makambo nyonso tu oyo tokutani nango kuna. Mwana na nga mibale tellement za na mutema lokola mwana mwasi po alingaka mama ne makasi. Aye, abandi kosimba nga na lipeka. Maman, ça va? Nefsi, oui chérie, ça va. Maman, tu es sûr que ça va? Nabi, oui chérie, ça va. Ok, ngape na ibite ke bande ko na ibake ko betela ye ni solo. Po bana na biso bazaka basongi songi na bango ya mindere. Ngape na fandika. Oh maman, j'ai faim, je vais manger avec toi. Na pose moi na ngai question. Wana ya fandika kazo sala sambla azota la futi. Akazako ta la futi te. Azota la ke ngai fifi na kosala ye nini? Ngape lo côté na sisi makemba langa. Nabi, ah yo depuis quand Florian Olia ka banane plante. Oh non maman, ça fait plaisir, je vais manger avec toi. Alia kaneka ka 2 morceaux à makemba. Oh maman, je suis rassasiée à Kenai. Tant pe na sisi na ranger sani na nga na cuisine, na bina ko sokola nga ka lobi na tongo. Na koti na douche, na zui douche na nga, na lati robe na ngai ya marron, na koti na nga na chambre na lali. Azela kiti ba 4h du matin. Na ye komona a matina mbetu wana. Tokomi kaka 7h du matin ya dimanche wana pile. Moi wana comme ça qui me konanga abandi suko benganga azako lela azako senganga pardon. Nepse ah maman ici n'a pardonné qui yo c'est le passé uza moi so ni bosote ke rombo ala la na Toulouse ala la kana mutu nyonso même nambwa aza capable ya kolala maman to tika osali responsable za na bana na we mibale eloko moko na kosenga yo maman batela bana o mibale oza na bango memela bango mema bango na nzela ya prière po makambo yo mabe o mobana nga za nango nga mwasi na ndako mutu na yebi yango zo mona nga na mi pesa vi nanga na nzela ya babondeli tout ça. Mbala moko tellement moi sona zaki ko culpabiliser na salini na sur téléphone na passer na mobile papa moi si il faut ko yeba ko respecter na vie na zolo batan ke bino mibali atobimi na elelo atobimi na elobi ata quel que soit il faut en avoir réserve il faut ko yeba likamni na koloba na moi si surtout ce ko sali bêtise na les deux femmes il faut yeba ndengini ko maîtriser situation azaki na maîtrise te abandi ko finga mwasi wana liboso nanga na monika kabongo na lamuki na mbetu na ngai na lati liputa na bimi na zibale na kom nanga ko sala ménage na ye na chambre comme atika ki jini na mabele na telemisa jini boye ba préservatif ezobima liboso jini na lokoti ngo kaka liboso na tie na boîte na na meuble ya chevet na ye wana na lobi pe le côté na zo ko jini kaka ko balayer tout ça abimi aya na couloir wana oh fifi po ba benganga su fifi ba benganga F oh F tu es ma femme papa nga na lobaka vérité puisque maman na nga lobaka soko lingi muta pesa au conseil à bien loba vérité comme ça mutu pe ko pesa yo conseil à bien papa na gifla kaye papa fiston ozo ka vraiment mbata ve métier ta na litama et dessiner mwana na nga ya suka comme bazaki toujours ko surveiller mes faits de gestes maman tu nous avais promis tu l'as giflé comme bayo ka lingala te n'importe qui wana nga na jepsi na lingala komeka koloba na mwana nanga teke na gifle yo puisque na prometaka bango ke na kosimba yo te na kosala yo eloko te lobaki otutani na porte makelelo ayoki otutani na porte soki kaka komeki kaka eke yinda awa zongisa na chambre bisiko wuti entre temps tant nazo balayer nazo loba na makambu wana ye pesiko azo répéter pas moi non je me suis cogné maman a sali eloko te tala azo sala ménage na ye mwana petanga moni bonga bi mama ti la giflé azana ba dessin na litama na lobi non il se cogné ya mwana bongo boko tanga na buzoba wana te mwana azongaki na chambre na ye après ya liboso yo koleka ya mibala yo koleka donc ekomaki nango défilé ngape nazo sala kaka ba ménage na ngai après 2 jours après serena sikoyo aye ko benga wana na yebi déjà relation bazaki nango na mobali mais na lobaka eloko te comme si il y a rien na fanda kaka na garda silence papa une semaine après ezalaki un samedi na fa pour a découchaka na fandi se mobali na bi papa lelo naza calme lelo naza na posa yo nanga to solola
Ça fait presque 15 ans ou 16 ans tous ensemble. Mais c'est le long na posa to solo là. Oyo kanga na likambo ya koloba. Ote na makam na na kosana bisi, okosa makam na yo. Mais na posa to solo là lelo. Azuana afandi, téléphone et puis là ba maîtresse et zo benga tout ça. Ça qu'on comptait qu'en même temps à Saint-Aki moi aussi nous sous na Toulouse azana 7 bana ba mama différent. Nyoso to na yebi mais na lobaka et l'autre côté. Na seka na posa fanda to solo là. À 8 ans après 5 minutes afana papa. Yo nanga na supporter buzo bana yo na ba façon nyoso. Lelo to revenir na réalité ya makambo. Yo nanga libala ezalaka te. To fanda kapona ndako o totongi awa na bana. Mais tant que bana nanga bazomona nga nazo souffrir. Bana nanga bakoma na niveau akoloba nga nazo décision. Bana nanga bakoma na niveau que na silikate ou na bamba yo eloko te. Donc remarquez que ba bêtise au salaka pendant quelque temps na lobaka eloko te au découcher au salomon ko sala na tout na ko eloko te na lobaka te na lamba kaka biloko na tie. Soko yeba 2h ba 3h du matin soko kocho servir au lia au chauffer na micro-ondes soko ozali na ko servir yo. Mais na limite bana nanga ba continue kokola na ambiance oyo na moni ke yo nanga loko zo réunir biso ndako oyo totongi na Monteche. Dans ce cas là soit avocat ngape na zo avocat to kabwana to tika ba avocat ba kipe makambo ya ndako oyo. Est-ce que yoki makambo na lobi na yo a telemi jamais na koki kondima ke yo nanga to boyana nga na feme yuzo ke no bana basa libanda ke ngai naza na bisika ya kokende te naza kotelengana ndako oyo ezali ya yo pona la sabana basona ke ndako ezali ya yo zwa avocat nga pena zwa avocat ndako fete kama pour 50% yo 50% ya ngai mais crédit ya ndako oyo nanu esilite oyo tikali l'état akozongisa o déjà si to futi l'état akodiviser par 2. Tu payes rien ici, tout est à moi. N'a pas de problème exact, mais l'État a kokata makambunya soto. Na telemi wana lobi na ningo zawana na bala yo religieux na bala yo coutumier jamais ko boyanga pe na ko permettre mukolo moko te mubali mususu aya kolinga yo na bosa ni ko préciser que ngai fifi na zali ndumba na lala kana mibali ni soto à Toulouse mutu azo sala kindumba papa fiston mutu mususu. Mais ba bêtise nyonso to azosala libanda ngai mwasi andako mutu nazalaki kosibir ndenge mindele balobaka mais nagalaki toujours ko garder silencieux. Ça ko compter ba maman nyonso to bayebaki bazaka ka ko poser nga question moko osalaka ndenge nini po supporter ba buso ba o nyonso to et la réponse o nga nazaka ko pesa na bango nyonso to na yebite wana ezali kambubo tu na nzambe po nga moko pe nazaka peso na fandi na ko mituna. Mais nazaki souvent ko garder silence papa fiston tant na lobi na mobali bongo e koma kanga menace jamais na koko permettre que o quitter ngai jamais na koko permettre que mobali mususu alinga yo na bala o coutumier na bala yo religieux fatika libala na pesa nyonso ndeko na ngata moko te atiaka 1 centime pe ozali mwasi na botisi jamais na ko permettre bana nanga babenga mutu mususu tata. Fala balangaji o nga mwana ndeko na yo ya mwasi nazalaka koyoka na lobi na yo oyo nga na lobi na yo yangwana lelo dimanche ikangami lundi zo avocat nga pe na kozwa avocat ko bima mubala bimaki na ndako wana akendaki koluka tata oyo aboti ngai po famille nanga ebanga kanga makasi po bayebi ke nalingaka buzoba te tata nanga olia zwa courage abenga nga ko bazaki na association na bango monde ténèbres basala complet na bango yena tata nanga bazui décision baboma ngai ye tata na ngai alobi na mobali mwana wana azana biloko ebele na Afrique na âge oyo azanango na biloko oyo azanango ngai kutu tata na boti ye nazana biloko wana nyonso tute ndenge tozana bakutime na biso Afrique soki yo azapi na bakamaradi te abimaka te donc pona kosala difficile yo comme ozali mobali oyo zalaka na ina ndako kwa malobi ka boyu alingi susu yote toluka stratégie tata na ngai abenga ndeko na ye binga maviluka azana kini na nzundu afandaka na quartier 2 oui o nazolo beza vérité mais preuve ezali na makamyo soto nazolo banao na sala 1 an et demi na hôpital
papa fiston bapoisonaka ngai mutu ayaka na poison wana papa leki na ngai propre na bateke même le même papa leki wana atindaka mwana na ye ya mibale awa na poto ntango na bali biloko amonaka na ndaku ntango na vitaka na ndaku azaka okanisaki mobali mutu apesaka nga oke ngai naza fille moko na kaskadaka na ngai papa fiston atie mwana na ye na avion alobi na ye ndenge ozomata ve bozo kokende na pesi yo mission kende kokamplace cousine na yo na libala ngai mpe zoba nayamba cousine na ndaku na ngai oyo ezalaki koleka ndeka nazoloba mobali alalaka na ye mutu nyonso alali bacousine na nga alali leki na ngai moko propre tobotami na ye tata moko mama moko ya suka mpe alali tata mwasi na ngai nazobisa o vie na nga ndenge ezali oyo nazoloba vérité ezali bepreuve ezali soki nazokosa papa fiston benga baprofete oyo ozolobake baza makasi bakoloba na oke mwana mwasi oyo uliyokisa bango meme mivoise oyo bakoloba na oke makambo mwana mwasi oyo aza kovivre ezali vérité aza na nzambe alingi ye yango ozomona mwana mwasi oyo aza toujours na bomoi papa leki na nga wana akendaka kozwa poison wana na bateke oyo esengaka ke aye o soi-disant libala ya mwana na ye nga ntango na nini nakende libala wana papa simoke mbango abimelaka nga aboyi abi mama kokende libala wana te soki okei okozonga awa te baye na poison baboma yo nabengi mama na nga nalobi mama moye nakende libala wana ezali te tata na ye ake koloba na mobali ntango ayoki bongo mpo tata na nga na azali aveugle ntango ayoki bongo mama moye akompagne ye eza te ake kofuta na gare kuna bapesa ye hôtesse soki hôtesse accompagné kuna na Montpellier mutu akoya kozwa ye akenda ye mutu akenda azwa poison na Montpellier aya nango awa tanga ye nango awa abengisi mobali na ngai basali plan na bango il faut toboma ye tata alobi na mobali ke mobali akozwa ndaku oyo totongi awa po mwana nanga oyo asuka azalaki na oyo 850 grammes azalaki kaka na ba 8 mois tant ba poisonné ngai ba 1 an et demi je crois tant ba poisonné ngai ayibisi mobali ke comme ye mutazali chef de famille ye mutadesdaka na famille makambo nyonso to oyo ya koloba yango na mobali akosala mobali pezoba andimaki poison wana je te précise que nakendaka na bandako abatu te musala nanga bana nanga ndaku na ngai mobali mutu azwaka poison wana tant bakutani na tata azaka kotila ngango na biloko malembe tango comme ne stade avancé et ça la dégâts na kena hôpital bazo posinga question soki na wuti Afrique et tout ça nesi bango non nga na kenda Afrique depuis 2012 2015 na tikal ko kende Afrique te mindele ba mona kango bizarre mais balingaka ko ba publicité ba soininga kaka ndenge bazaki ko soigner panda ba soininga mundela elobi boy apesinga 9 jours na zonga na tia mes affaires en ordre nga nazo babimisi nga wana nazongi na ndako mobali atilaka nga poison nga na yebaka te papa fiston tangu mundele azongisinga na ndako na kotia balobi ke bazomona boule na kati boule wana bazokoka koloba te soki eza cancer ou nini bazokoka te tala nzambe ayebi ndenge nini akofondaka bangunya na biso papa fiston 9 jours wana bapesaki nga na kotia mes affaires en ordre mobali azalaka te na ndako mobali akomi kozonga 16h na ndako 15h na ndako akomi kosala attention na nga na yila o nini akomela tout ça comme pe nazaki pe kokoka kolia te nazosenga kaka ti wana sukali moko ezaki koleka okoki même komela ngo te ok azaki kotia 3 jours kaka na tie na ndako na ye kosala rechite ya makasi papa fiston nazokoka susu kotelema te diarrhée ezokobimanga andire masuba papa fiston masuba diarrhée za kobima nazokoka kotelema te bana mutu bazopangusa kaka ya ngai mama na bango oui pona telema bana na ngai mibale mutu bazwa kosimba ya zosala lokola aza komona ngai te papa fiston et comme na tongo nango 3 jours wana 4 jours nazokoka susu kotelema te mutu pa kotika la bébé oyo ya 850 grammes azala kite chou ezala kite to abengi Serena abengi mwasi na ye Serena aye wana nazaki na eta moko papa fiston nazala kosala taille 54 lelo tango na bimi na hôpital na komi na taille 38 40 na mobulu ya mobali bat balobi ke naza na sida yo moko yebi Toulouse elinga koloba
ok bayebaka te ke poison motu ekomisaka ngai ndenge nakomaka ezalaka kaka poison te papa fiston na continue même bafoto omona batrace oyo etikala nga na nzoto na continue lo photo na pour tout mes preuves ezali papa nazotinda bato bayebi de quoi je parle bakoidentifier ke comme nazoloba na yo ezali ya solo papa fiston Serena aye wana mutu azwaka mwana atikalaka wana aide na kosala ménage ya kopansona bakaka tout ça Serena tanga ye komoni ete nazalaki nango alobi na okobenga ambulance ya mobile alobi te tokobenga ambulance donc plan déjà essayer salamaki Serena monaki mo ete abengi ambulance eye wana ememanga na hôpital babengi docteur Girini aza awati lelo asalaka toujours na hôpital ya Montauban soki Pauline pe na kopesa ope na numéro ya docteur Girini akoloba na oke ye mutu aswanaka madame Kimbeni pour kombo na nga Marie ezaka madame Kimbeni après docteur Girini babengi ye wana yabi madame biso to soigner yo na komaka mwindo andire makaku misu na nga soko tali ezalaka jaune côté ya pembe ezalaka jaune se ya makolo jaune partie ya maboko ezalaka pembe ya misapi jaune noir comme makala papa fiston docteur Girini tanga yabi madame biso to soigner yo bien to lobi oti opération to longola bulu yo tozo komona entre temps moitié ya intestin na libumu ebebanga ekenda kokanga misika mako esalaka boule yango ni sengaka ke fona zonga basala opération mais opération bazaka kosala docteur alobi ke nazalaki na 70% ba chance ya kokufa 30% ya kobika yango moni batinda kanga na zonga na ndaku natia mes affaires en ordre Serena kokota nga na kota ko hôpital o natikalaka 1 an et demi Serena mutu atikalaka na mwana oyo ya suka misatu oyo ya mibali oyo bazalaka liboso bazalaka livré ya eux-mêmes papa fiston bana nanga ndire nazalaka na bandeko te awa na poto leki azate batata mwasi bazate baparents bazate bazalaka livré ya bango moko na nguya ya nzambe ndenge kaka salaka azalaka ko protéger bango papa fiston entre temps babebisela ngai bana nayebaka te papa naza na vie moko mulai pe compliqué papa fiston beta kaka oyo moni ko beta soko za na be preuve o nga fifi naza nango papa fiston na kopesa yo analyser situation nyonso tout peut bréger be preuve bimisa puisque ezali lokuta te eza koloba mawana mobali bisika atika mwana pa maîtresse na ye asuta mwana kaka bilamba kaka mwana kendelaka Nicolele qui t'en a comme qu'on récupérer un peu vers 1 an et demi tout ça t'en a comme qu'on récupérer tout ça mwana mwasi wana ayilanga mwana na hôpital akufa mwana nanga kitoko azwa bilamba na ya bana na ye alatisa mwana nanga po entre mwana nanga na mwana na ye bazai kaka 6 mois kotana vraiment na lobaka yango moninga ki fidélité ya ye na mobali nanga na kipaka nanga ngote na koma ko mwana mwasi wana Serena comme ileki na ngai voilà attachement oyo epusana kanga na Serena après Serena koma ko bananga makamnya soto mobali nanga abandaka koloba siri po nanga siri po panaye siringa nazaka ko yesa toujours Serena tia na se kolanda te mibali bazaka na bango kaka na buzoba na bango bongo yango moninga na Serena ndenge tukomaka mais oyo ezaki natia na mutuke non azaki maîtresse nanga tout ça en tout cas nazaki ko kipe yango te papa à cause ya bolamu ndenge nazalaka na pasi atikalaka ngai na mwana papa a eda ngai tina ndenge naka kosala connaissance na roda na ye wana mobali na ye wana ya Afrique voilà ndenge ngana Serena toyebanaka pe tokutanaka papa poison batilaka ngai ezalaka malade soki ya nzoko basangisi na PC donc ezalaka eloko moko na koki kobika te papa mais ndele baswanye ngai pe natikalaka kana batashi comme koyi na kotindelo ba photo un peu mona na tache ya libumu oyo basalaka nga opération mais na opération na kati ya libumu nanga papa na vivaka na moitié ya intestin pe soko tali côté ya mutolozo fina oko sentir que naza na prothèse na kati ya libumu yango esalaka na koki lisusu kobota te na tikala bongo na vivaka kana nguya ya nzambe yango pozo mona na mipesa vie na ngai na makasi na salaka badone ya église na orphelinat tout ça papa fiston
après tant na bimi hôpital papa Simon Kimbangu alobi na ndaku na nga wana nakoki kozonga lisusu te azokopesa ngai ndaku oyo nakokende kofanda na bana. Entre temps babotolinga tata nanga abotolinga biloko nyonso to nazaki nango na niveau ya Afrique pe ye mobali abotolinga ndaku oyo tozali awa nazaki kokende lisusu te nazaki. Donc ezaki nga situation moko difficile. Les seules choses on nga natikalaki nango papa fiston bilamba kaka na mapapa oyo nga nakendaka nango na hôpital oyo bamemaka nga na état ya urgence. Tant na bimi hôpital wana papa fiston na bundi na suis a papa lobi nanga na molimo zwa avocat. Na suis avocat wana abundeli nga. Ye moko epika kana makam na bango ya molili. Nzamba sali grâce comme nazaki na état hôpital bazibana ba confier garde. Papa lobi ko banga te na ko aider yo. Zalaka kana vie ya ba prière. Ti na ndenge na zwaki ndaku na centre ville à Motoba na ko fanda na zolanda ba traitement. Après comment qu'il kambu ya basalanga susu 3e opération ya ventration. Esika ba ki ko tia prothèse. Tant ba tia prothèse ba comme ko landelanga ba infirmier ba zoleka na ndaku ko salaka ba soins tout ça. Ba zulinga na mutabando salelanga musala ya ndaku tout ça. Donc na zaki na état moko lamentable. Tant na comme kokoma bien nzamba yeko sala grâce na yeko senga demande ya garde ya bana comme wana moi c'est déjà ça qui pas maîtresse na ye tant ba pesa ki garde bana il fallait à récupérer na wana tout ce temps nazaki na hôpital à récupérer ki wana te l'état considéra comme abandon d'enfant ba lobi na ekazali père irresponsable ba ju garde nyoso tu ya bana ba zongi silinga nandenge na swaki ndaku na Marie la fondeur na répondaki na ba critère nyonso l'état azongi silinga ibana mais ye atikaki kaka na ndaku oyo toza kotonga oyo totongaka après na mawa ya nzambe na ju avocat akomi kolandela ndaku wana Montèche papa fiston nzambe abosanaka bana na ete papa bolamu efutaka papa fiston na minute oyo nga nazotindela voice. Tant l'état a landeli makambo eso senga ke mobali abima na ndaku wana ngana zonga na ndaku wana na bana mais na boyaki comme papa lobaki ke nakoki ko tia makolo na ndaku wana te puisque ba kisi ezali mobali azotamula na nzela ya banganga tout ça asangisi ba kisa mindele na ba kisa biso batu mwindu na ba sénégalais nakoki ko tia makolo na kati ya ndaku wana te mais ndaku wana ezalanga 80% papa fiston il faut abima ngana récupéré par nanga ya 80%. Amoni nzambe nenga salaka makambo. Ndako obo tininga poison. Na kufa yo tikala na bana. Et puis papa nanga apesi yo condition ke soki nga na kufi ye akotika na papa nanga baki makambo ndako wana. Akoki poko ngate ke mwana na ye a perdre 50%. Wana kutu avant silence et futa. Po ba déclarer nga handicapé na koki ko sala te. Na sala kaka na mutu makasi. Papa nanga apesi mobali condition ke ceux qui le longa na kufi comme ibana bazami ke leki nanga oza ko bimana mobali nanga yende mutakoya ko remplacer nga na libala papa fiston malheureusement nzambe a détourné plan na bango nga fifi na kufi te naza na bomoi moye leki nanga ke ko remplacer na libala eza lisusu te tangu wana sikopeye tata ajubilo ko nanga nyoso to nazaki nango na niveau ya Afrique na minute okaka nazolo bana papa fiston mobali nenga azawana azana maladie ya nyama tata nanga ndenge azawana azana dere esalaka lisusu te pe aza aveugle akoma komi sumbela sur place par semaine akendaka dialyse 3 fois par semaine. Voilà situation nenge koma na minute oyo nazotindela yo voice makambo nyonso to papa zaki ko yakoloba nanga na hôpital lelo ekoma bongo nzambe akosaka te biso toza ba africain ceux qui toza ko reconnaître papa Simon Kimbangu te Afrique eke bonga te papa fiston makambo nyonso to papa Simon Kimbangu zaki ko bimelanga ko lobelanga na hôpital lelo ekoma bongo na récupérer biloko nanga nyonso mapangu nanga nyonso ezala ya Afrique na récupérer oyo ya awa avocat lobaki nanga na zelati fin septembre il faut batia ndako na enchère na 20% mobile atikali nango eza na 4 bana o l'état azo reconnaître babotami na 4 mariage baza na droit na 20% na ye osomona poison papa fiston voilà vie yanga mama fifi nenge ezali ti lelo ningo osomona ngabo nazaka na camarade te
bonjour bonjour na balaba na opesa yo mais camarade ya kokota na ndako nanga fanda na tikala na traumatiste ndenge mobali kobima na bacamarade nanga kobima na tata mwasi na baleki nanga na bacousine nanga yango monanga nalingaka susu te kozala na bacamarade tout ça tina ndenge na kite ça fait 9 ans naza na ndako nanga na longwa bisika nazalaka liboso ntango nasali voyage na Afrique ya 2017 wana ndako naza nango villa où nazofanda eza ya leta ya habitat nafutaka nanga pas grand chose puisque naza na revenu mingi te yango moni ya biso nazobima nazokaskade nazoforce nzoto nakomaka kovivre bongo soki namoni nasali to mwa kokoso nakobe mpo bana bakoli ya liboso akomi na 24 ans ya mibale 22 ans ya misato 19 ans kaka oyo asuka akomi na 10 ans ça fait 9 ans nga nakita mobali nazofanda na bana na ngai awa mibale ya mibale bakenda na bango tout ça mais bayaka kotala mama na bango mais soki na problème na bengaka bango bakoya so bakike mama sali réussite waza bien te bayaka na bango papa fiston voilà situation ngai ndeko na mwasi na vivaka na ngai mais nalingaka na ngai susu bacamarade te oke moto ya na ndako na ngai nini soki nayebi na kopesa bonjour tosukani kaka na ndenga bonjour na ndenge ya libanda voilà histoire ya vie na ngai papa fiston nzambe na nga azongisi nga biloko nyonso to babotolaka nga oyo balukaka baboma ngai mpe qu'est-ce qui concerne oyo famille oyo bandeko nazala na nga na bango te puisque famille ya tata na nga nabanisa bango makambo oyo nyonso to eleki bazali bacomplice mpo bayebaki ke yaya apesaka bango ba 10 euros ba 20 euros mabe nyonso to yaya na bango azalaki kosala bazalaki koapuye kosambusanga même ke nakusha na bapaster nabota na bapaster ok papa Lutezo ye muta encadre nga na makambo ya papa Simon Kimbangu ntango nazalaki kosambela catholique ou na église ya binzambi nazalaki la fille chérie la fille qui nous donne tout ça mais pourquoi tango kaka papa Simon Kimbangu akomi kobimela nga na sosoli na luki na ba plus na bakimbangiste ngai fifi na komi mutu ya mabe bakomi koluka babomanga pona découvrir ki ndoki eza na kati ya famille na biso pena o eza na kati ya famille ya mobali pena o base na nzela bana nanga pena telemi longo na ba façon nyonso ti lelo nazo continuer kobunda soki nakangi bana misu yake afongoli soki nakangi bana misu kina ke na fongoli même ti lelo nde na lobano na ye na ba mbuma moko pona kokanga bana nanga encore misu mais pona kanga bango misu vike bakomi mikolo il faut bango moko balobake to lingi misala ya mabe susu te. Pour ça sert à rien au kangi yetanga bakende kuna pesi bango bloka kolia efongwami. Voilà situation nazanango aba papa fiston yoka histoire nyonso tu oyo yo mutoko yeba ndenge nini okobetelango nazotindela yo ba photo ndenge ba tâche etikalanga na nzoto na libumu bisika basalaka nga opération ezalaka ebandeli ya libumu tina suka ya libumu mais tant basali nga opération pour la 3e fois na sengi pas docteur Girni na bi docteur Girni na kokaka komitala na miroir te na yoka kankele luka o rétréci quand même trace oyo ya cicatrice ya libumu papa na sengi na monde entier bolimisi na manke bino respecter botala ba photo botala ndenge ba bebisa ngai nzoto likolo ya biloko na ngai moko ezali bato ya balabala te mutu basali papa leki nanga na complicité ya tata oyo aboti nga pe na complicité ya mobali oyo abalanga toboti na yebana tout ça kaka po batikala na biloko ngai fifi naza nango version mosusu ezali te vraie version yangwana les preuves na pesibino ceux qui bolingi pe liste médicale wane ke senga vraiment na kota na ba archive nyonso to ya ba médical papa fiston ba photo ezali na pesi ba preuve ngai naza nango ce qu'il faut plus il faut que tikilanga temps ya analyse ya eloko ekendaki ko diagnostiquer siko ke ezalaki poison tango bazongisi ngai na hôpital ebundi le bino non tokokoka po nazaki tout temps nazokota bakoma na bimi na koti koma na bimi hôpital ya Motoba emonaki ke komi na suka ya bakapasité na bango basalaki nini batindi nga na hôpital na Toulouse na deuxième hôpital ya munene ezalaka Rangai na Pirpan batindi nga na service tropical papa fiston c'est là que tant baswani nga na salaka 4 jours ya koma na hôpital ya Pirpan
on a reprendre connaissance na bi ah j'ai faim moi liboso na lobaki yangwana infirmière telle chambre nanga okoki kokota te papa fiston okoyoka nzoto malili nkele perfusion ya miliki perfusion ya jaune fluo perfusion ya makila perfusion ya soki ah papa chambre wana okoki kokota te na soin intensif bapesa nga chambre particulier mutu akoki kokota te papa après wana basoigne nga ntango na reprendre connaissance wana infirmière wana ntango amoni bongo ake kobenga badocteur baye kokotela nga 6 na chambre nazoningisa kaka mutu moko alobanga tuninga pourquoi ozoningisa mutu nabi bino soki bokoti ebele boye na chambre eza mauvais signe alobi non madame au contraire tosepeli ndenge ozongi na mokili po tozalaki siri te ke okozonga lisusu na mokili po choc ozwaki tuku oyo elekaki makasi première question batuni ngai kombo na yo nani nayebaki kombo na ngai te batuni nga oza na bana combien olie naloba na bango ke naza na bana 4 ngai nalobi na bango ke naza na bana mibale bango nyonso tu batalani mpo nga makambo nazoloba mpo na nga eza normal bango nyonso tu bamitalani oza sikoyo na bana mibale nabi wi na bana mibale batuni ngai kombo na bango nani olie naloba Julien Florian Christian Inès ngai nalobi Florian na Inès bango nyonso tu batalani docteur moko azalaki na bite botika kopose baquestion ebele bozomona teke baquestion mosusu azokoka korépondre bino te parce que awuti musika foto tikila ye temps a récupérer mémoire na ye ekezonga malembe mbala moko balobi na ngai ke madame oza na chance ndenge outi Afrique ozongi nalabi quoi na outi Afrique nazongi na bino moi je suis jamais allé en Afrique balobi poison oyo oza nango na makila soki ezalaki na Afrique mais déjà okufaki eza poison moko ya makasi esali badega ya makasi nasi na non ngala kedaki Afrique babi madame comment perdre mémoire outi Afrique oza koyeba lisusu te na bisi bango non na perdre mémoire oui mais na yebi makambo nazoloba na bino na outi Afrique te na bafiche oyo na remplisaki eza na mutu oyo bolobaka to désigner soki problème n'est-ce pas na bina bango da sekala bokende botala bobenga mama na ngai mpo natiaki soki problème babenga mama na ngai ntango bozobenga mama na ngai boloba na ye aya na bapasseport nyonso tu ya bana na yanga mpo na hôpital esika batransferaki ngai na mama baza kaka 10 minutes na voiture mama akomi au bout de 30 minutes mama aye kokota badocteur bango nyonso tu baye na chambre na mama tokoti tofandi babandi koyebisa mama ke ezali poison nazalaki nango na nzoto ezali makila il faut du temps même ti lelo etikalanga ndambu na makila yango bambumani ezaka ekei ezongi mutu vraiment kosoigner yango mpo naza na temps ya kokende papa alobi na nga na molimo ke nakende na Afrique basoigner mais na Afrique wana kozala na confiance pa nani papa fiston donc navivaka na yango enku bambumani ekei enku ezongi. Après, maman le bité, moi na ngai akenda Afrique depuis 2012. Là akenda Afrique, ma kamni ni bozolo. Poison nzoto mtekoko salba bi non. Poison biso tozolo bela ezali récent, madame. Ezali récent. Est-ce que ça na ba camarade akenda kolia na banda kwa batu boy. Maman le bité tete mona oya zaka na ba camarade te. Pe akenda ka pepa ya batu te poison wana euti wapi. Mundele ba komi ko tuna ngai relation nini naza na ngona ndaku na mubali papa fiston. Nazotala bango kaka mindele bato ninga babi madame yebisa biso po poison oyo ozana ba camarade to kendra pa bato te donc surtout ozo comprendre bien eza kaka na ndaku na odoke uti na ndaku na yo bana nanga babi makambo te déjà lingala déjà balobaka te mondele aki ko comprendre ke mobali mutu azosalanga ba aventure wana bazui contact na docteur Guirni ba sengi dossier complet balobi nanga na ken ko porter mobali plainte na esi bango te na ko porter mobali plainte te abalanga coutumier pe abalanga religieux nzambe oyo kaka ngai fifi na ko sambela nzambe wana mutu ako répondre mobali wana na ndaku nanga na ko songa te basoigner nga wana quelque temps après batindi ngai na maison de repos ndenge ezalaka na saki plus ba 5 mois na maison à repos kuna na récupéraki mais tango na biminde kuna na tikala kaka sur 120 kg ndenge na zaki nango na bimaki na 40 kg na hôpital 40 kg na bimi papa
et ça passe. Si les lots n'a porté plainte, mais tant que nous avons bolongo, dans le binzambe répondre bango. Na micho na oloba mobala sana nyama. Tata nanga derrain et ça la qualité. A comment mutu abadi analyse. Situation n'est se présenter. Papa, nazo tindolo ba photo, au mona nzoto ndenge tikala ba sekel. Na opération oyo basala kanga pona poison o batila kangai. Ndenge nazaboy nazaka na vivaka na moitié ya intestin na prothèse na libomi. Voilà. Je crois boyo kibino moko et pesi pasi nena sarabino chaque fois ndeko masolo otobetaka awa ezalaka pona plaisir te. Ezalaka pona ko nuire batuté. Boyoki mama Fifi ndenge a témoigner ndenge lobiye moko. Yaya tango na sarabino landaka radio lo kolé na lisu mususu. Kolanda ngona lo engete. Awa c'est le seul programme, la seule émission où papa na mamba vandi ba simbaka quelque chose ce que sili. Yona lo baraya soko na lisolo ko bomba te benga pesa lisolo. Benga biso pesa lisolo na yo to beta po édifier bande comme ça. Yo moni papa na ko komando kinayo. Maman na ko komando kinayo. Bande ko ba ko komando kinayo yaya. La confiance ne exclut pas le contrôle. Moni mais pesinga mutuko soit tremblement na kata mutu makile ko lenga papa oyo ya botio asa la complot na mobali na yo ba boma na poison wuti Congo et bati pe avion et yé maman Fifi asa ba camarade té ba pesi mobali ndim poison ko tnandako ya maman Fifi asa mwana elaka so ale mwana elaka ta kufayido ya kala telaka mutu ya ndako na ye njoka mbanda na ye apesi mobali ya mbanda na kisasa na Afrique musala aliye mbongo nyoso tu akomse mwasi na ya butu yaya lo sambo efutaka yaya lo sambo epola kateo ba lo sambo efutaka ndeko benga pa fista pas visto lo sambo efutaka oui mais ba sara pe bolamu pe efutaka yaya bolamu epola kate efutaka ko ça na raison est-ce que bokomi en tout cas commentaire pour ça les athées boyo kibino moko yaya bandeko bana Toulouse oyo Toulouse Toulouse dans France est-ce que ça va bi ni ameza kuna ngam na lobby ngamutu na lobby bandeko tu à Toulouse moto na bino boyo ki mama Fifi atangi na ba kombo donc yo bandeko mona type wana grand prêtre azala ba mbongo ababini abota na 7 basi na Toulouse 7 enfants na Toulouse boyo kibino moko yo so na na bichebe okasaki yaye ezaki bomengo wa mwasi do soko so dataki mine ya boyebela baba ko moni ndoki belela bande ko Toulouse boza bien partager tindra bande ko Toulouse émission bande ko Toulouse to le susu Toulouse to kangi munoko bande ko Toulouse to kangi munoko boyo kibino moko batanga bino ya kombo Mbalonga tangi na kombo to tangi mlo kombo. Bwana mona e grand prêtre. Tala mama Fifi azali mwana elaka ndenge nzamba sali retour. Vulu se kimbango a réagir. Papa comme mutabare dialyse comme 3 fois par semaine ça la dialyse. Ya babela reba souffrir. Mobile alinge ba pesto ndenge alinge ba chéri trop. Alinge ko lia nyama 4 lettres. Papa siko alizwa ba mare. Punition ensemble. To suki na biso awa. Merci na Chris Larise, rester émission Oyo. Merci na Winnie Larise Pelende, journalier. Merci na Claudine Larise Pelende. Merci na coordinatrice Mamari Naoumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winter ngebana
Vous comprenez? C'est que en Afrique, boye, et on est banda, Sam n'est banda en Afrique. Pour ce moment, on a oyo, net t-shirt boye, to la ti boye, bat polo oyo, ya Michael Josh, au sentir kilo, pendant timna polo, pendant boye, mutandimi. Mais en Europe, si ka boye Mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali, ba veste pene à solo, ba jaquette pene à solo pour na winter, c'est quoi hiver na Europe, na Amérique, na Océanie et Bali, déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose. Ya to supporter Griff ya wana mboka ko. To supporter Griff ya wana mboka. Ya biloko ya kolata ya bien à moins cher. Tala yo que ça ba chercher kuna 1535 €. Si kalango ba trahir payo. Soko soma chercher na Michael Josh. Primo ko abordable. Maman na Griff ya wana mboka. Ya na lingi Europe nyo surtout. To yeba Michael Josh existaka. Ya bengako. Côté na cité, commander quelque chose pour Michael Josh. So revenu côté na cité, yo benga le Michael Josh to sana ngwa. So ça la monter benga to repesa yo o so la Michael Josh yo moko. So ça la ki yo, mutentel to mona la télévision Michel Leki ngala so la mechentel. Na mechentel couturier tel papa, et ça griffe papa ya. To soutenir wana mboka. Est-ce que vous commis? C'est que bien. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma.
pilote commercial to militaire avantage yango yo obengi na numéro oyo ya mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur à avion benga mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.